C'était le 8 mars 2023 au parking de Mbanza-Ngungu, Congo Central. Elle a été accueillie comme une reine par ses membres de Congo Uni. Myriam Mitelezi, l'une des dames qui ont une bonne foi, une bonne volonté d'aider la population. Un accueil chaleureux Mbanza-Ngungu, Congo Central, pour se rendre aux prisons de Mbanza-Ngungu pour visiter les hommes et femmes qui sont emprisonnés aux prisons de Mbanza-Ngungu. Avant la visite des prisonniers, Madame Myriam Mitelezi était en contact avec le chef responsable des prisons de Mbanza-Ngungu pour parler de certaines choses. Tout est possible et ce n'est pas du fait qu'on est en prison, nous on doit être initié à travers notre projet, notre objectif. Étant prisonnier, on a les droits de réussir, on a les droits de réaliser nos objectifs ainsi que nos rêves, particulièrement aux femmes, parce qu'aujourd'hui c'est notre journée, donc on en profite pour les rendre aussi visibles. Je crois que c'est le lutte de femmes de Congo que vous représentez à ces jours qui est lié à la femme. La prison que vous visitez aujourd'hui a été construite en 1921 comme maternité de Monatra, et ce n'est qu'en 1945 que le ministère de la Justice s'est approprié du bâtiment pour en faire une prison. Et vous allez constater qu'il y a des problèmes qui sont liés à la précarité même de ces bâtiments. Mais comme c'est une visite, je sais que c'est la jeunesse qui doit pouvoir avoir la vision pour pouvoir changer les choses, et nous comptons sur eux, étant aussi engagés pour pouvoir marquer les choses. Donc l'établissement qui vous reçoit aujourd'hui a une capacité d'accueil de 150 prisonniers, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons un effectif carcéral de 438 prisonniers, dont ensemble, nous avons un effectif de 12 femmes et 426 hommes. Après avoir parlé avec les responsables du prison et distribué les biens aux prisonniers, Madame Myriam Mitelezi a parlé quelque chose de très important. Maman za moto azaka na motema mawa tokoki jamais kosepela epai na yo moko oyebaki ya yo mpe bandeko baza koto yo bamisusu baza na mawa bamisusu bazozanga mai ya komela bamisusu bazozanga ne puisque esengo wana nabi te onga nazwi esengo lelo nzambe apermettre puisque na le 8 mars tozwa mwa quelque chose nabi mpona kita naya na ya kotala yanga bandeko nayaki mpe nga moko te toye na bandeko nyonso ya Congo Uni et en passant d'ailleurs même le président Pazaki na biso ko apeti pe bamoto na ye na komisi pe yango. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une journée particulière et les impressions qui m'animent, ce sont les impressions de satisfaction du fait de voir une jeune dame qui vient de loin penser aux prisonniers incarcérés d'une manière générale, et comme c'est une journée internationale de la femme, elle a voulu communier d'une manière particulière avec les prisonnières femmes. Alors ce que nous pouvons dire par rapport à sa visite, c'est d'abord la remercier avec toute son équipe. Nous avons senti l'amour qu'elle dégage et puis les soucis de vouloir partager avec ceux qui en manquent. Alors je pense qu'à ce stade, nous ne pouvons que la féliciter par rapport au geste de générosité qu'elle veut déposer, et nous ne pouvons que demander au Dieu créateur, le maître des circonstances et du temps, de pouvoir la bénir et de pouvoir aussi réaliser des projets de secret. Parce que ce n'est secret pour personne, la solidarité prime à tout. Et comme elle manifeste cette solidarité, nous pensons que le Congo a besoin des personnes pareilles, comme dit le président de la République. À ce stade, il faut multiplier la solidarité pour pouvoir assister les faibles. Et nous l'avons senti entre
la madame Myriam Mitelesi, et nous jetons des fleurs. Madame Mitelesi, continuez de l'avant. Et nous sommes derrière vous. La prison est vraiment contente de vous recevoir à ces jours au sein de ces établissements pénitentiaires. Une fois de plus, merci Madame Myriam. Après le message de Madame Myriam Mitelesi, ils se sont rendus avec tous ces membres de Congo Uni dans la salle de Sarah TV pour parler de l'avenir de la femme. Et ils ont parlé de la numérisation téléphonique où Madame Myriam Mitelesi a martelé sur certaines choses qu'on devait faire avec. Maman ya Congo Uni, elle est femme de valeur. Femme de valeur, elle est femme quoi ça la ligne à se développer. Avant de réussir comme côté. Amen. Elle a pas soit dans fait 1000 francs. Il y a pour réussir. Amen. La complexité. Elle a pas soit ça la façon que famille a eu libota de que les liboso. Dans libota de que liboso, on va rappeler au sanini. Oh, et quand la mindele hein, par le but de la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui n'a pas yo, n'a pas mis na yo, n'a pas travail na yo, aux autres s'organiser. Les lots sont appelés sur gestion moka, on s'organiser pour que des liboso. Et ça bon côté. Dans un thème na biso, na rejoindre nyons sauter pour la facilité compréhension à biso nyons. Moi les autres imanes ça numérique. Dans un deux types de téléphone. Mon thème va passer biso les lots. Et ça terme le numérique yangoyo. Donc il y a une musique à tout, phase à la canne à bureau, phase à l'ibosa PC, le couteau. Na ba téléphone oyo, ça va YouTube les biso ya travail. Les lots reposent en ndaku mais aux autres à travers téléphone. Et ça na ba application eza awo. Maman ya Congo Uni, aza transfert oyeba yako. A se sous-estimer surtout té. Vous avez la complexité. Si on a le téléphone oyo, et quand on a la photo, mais tant que ça téléphone, ils sont utiles. Pour la omusala na yo. Au coco ça bilanga na ya tomate. Au bengi, maman a ya na bilanga na ya tomate. Ce que bimi, na ya botike la bino, torote kamo na prix ya boy. Ça ko ça nini ko se déplacer. Bango ba roya vers yo. Si on a le téléphone on a simbio, ils ont l'application. Au coco de la bouquet. Au télécharger l'application, on va vendre en ligne. Au coco de la image, on va produire nos liens sur nos teka. Mais on va faciliter aux tâches de façon qu'on localise même milieu au teka. On pose un bon mot plus que Wanda fait au teka à la Zando, dans la Wendy. Et ça, thème quand on pose on faciliter la négligence. Na obe na maké parce que même ngambo ko mama la bino na télé moi na bino na salle la rayambo. So mo nga la télé bo eza na téléphone, na teka na téléphone, na za biloko na ko somba, na salle pe na teki. Ça que là c'est déplacé, moi on peut y aller à la case téléphone. Donc na osenga vraiment doyeba ko utiliser yango. Doyeba ko za la utile biso moko. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Maman ya Congo il y a maman mona ka musika. Raison pour laquelle na boya qui tout ça la partage à maputa à la veille. Bino yo est-ce que bobo binzo doté? Est-ce que bobo bibi to doté? Est-ce que mutu ça su polo? Mais bobombi na lingati boza na message moko. Mbanzangu to souffrir trop. Mbanzangu ezaka mbanzangu awate. Mbanzangu ezala bande ko leso bazana boko. Baza to abande ko bazana bambati. To sala bande ko bazana bamboke belé ba pembeni yao. Bazo souffrir. Ata sucre oya pampo bazo amela tati eza passe. Kongai na yo. O se pananda kuna yo ozana facilité ko za sucre mais ndeko le biso mwa kuna zo souffrir. Inyama yango yo. Olingongo ya moyo balobaka loboko moko ekoka kosokolela te soki nzambe apamboli yo yebosani nofungwama bénédiction na ngai nazomona koyeba na bino epuis napesaka toujours mot de parole na ngai nalobaka toujours lelo nzambe soki atongoli ngai na kokende na bino na nsima toujours koyeba ta kombo ya moko ya
bazana batindela nga ba liste yebaka mama Annie, mama Antonani, mama Brigitte Nani. Très important. Biso to ya pour la routine ba miyibite to boyi. Biso to boyiba te. Mais to sala ndenge nzamba kelaka biso apesa so motema bolingo, motema bo mama. Boka na biso esenga susu bato mayele makasi te. E komo senga bato ya motema bo mawa. Ko bi ko talo bite. Na o mala zwaka na suma ndeko na ngai. Kongo ekende liboso. Mais ndenge ya ko ba résulter. Na oyebisa bino secret moko. Toyoka, on a le message très important. Na oyebisa bino secret moko. Tozala ba mama bazala ndaka mabala. Na ko tuna babo. Ndaka libale si ba mama papa to ba mama. Kongo eza ndako na biso. Ntango simba Kongo eza kaka ba mama. Reba neta ba yaka ko senga ba ko voter bango ba yaka pa ba mama. Ko ba yike mama so ba tie ya bolende akenda na ngo liboso. Mais moi na boyi trahison. Bo voter mutu ko na polote. Neto za mutu za 1000 francs za mutu asiba ka $100 aza awa. Eza eloko te. Da ba kosomba biso ko na polote. Ba kosomba biso ko na liputa te. Kosomba biso ko na 2000 francs te. Ba kosomba biso par amour. Bolingo yango ne toza na ko besoin. Ngana zana ko pesa no liputa ezate ke na sombi bino. Na pesa no liputa parce que les journée la biso c'est tout à fait. Ko pesa bino liputa parce que esa journée la biso. Biso liputa ezaka tenue traditionnelle na biso tenue ya valeur. Eza tenue traditionnelle. Bopeto ya mwasi, kilo ya mwasi epesa makana nini na liputa. Transport de fisc et à retour. Et enfin, Madame Myriam Mitelezi n'a pas manqué les mots à la fin de ces réunions avec ses membres de Congo Uni. Maman a s'organisé à partir de l'hypothèse. Après jouer sur la PC et le mot agir. La plupart de maman bazana bazana femme maraîchère. Donc, la sengi na bango bazala na conscience. Donc comme il y a un moment électoral. Ma bien ekoya ebele. Mais maman mon côté a dit kamboka na epo na polo. Maman mon côté a dit kamboka na epo na 5000 maman bazali ya polo. Maman mon côté a dit kamboka na epo na liputa o azilelo. Na sengi na bango soki ba revoter nga mwana bango eza par amour par message ko nazwa nango de na bisi bango komo na biso eza sous na besoin ya bato mayele makasi te eza na besoin suko ya bato motema ko bato mayele baleki tomoni changement te na matière numérique au temo biso toza nango téléphone eza outil de travail eza l'Android ou soit eza la ba touche okoki kosala l'entreprise à travers téléphone dans le sens où tu télécharger l'application alakisi bango ndenge bakoko télécharger application songolo mpaka po atekaka tomate na ye matungulu na ye ndembi na ye na prix oyo esengeli mpe na place moko ya bien mama oyo aza mpe na batouche oyo aza na difficulté ya kotélécharger application il suffit ya kocréer numéro oyo akoki kotia akoki banda kobengaka bato akoki banda kobengaka mama on a besoin ya combien de kilos ya tomate yela biso donc eza outil de travail okoki ko se déplacer te mais os gagner mbongo à partir de là et bazaki na esengo ya koyeba.